naye ko comprendre lelo volonté ya biso ba congolais ezalaki ke makila ya ba congolais ekita na 2018 wana oyebi so okufela nano motu te ko na manifestation eswaka te oyebi quand quelqu'un moto akufi ntango toyaka koloba ke ah vraiment nzambe akonsole motema na yo nzambe azala na boye na boye oke na yo te mais pasi etikali ya motu oyo akufeli yo oyaki na yo console mais le véritable consolateur eza yo te eza penga te eza nzambe. Les gens peuvent venir dire ah il y a ba combattant et belé oyo ba kufela nano batute na manifestation oyo ba kufela batute to batu bakangama bandeko na bango bakangama yango na balobaka mingi mais kufela mutu oyo akufi na kati ya manifestation tozo bunda libanda to bunda na ordinateur na biso tozo bunda na pays des droits kende osali manifestation boke bosali bozongi na bandako na bino mais oyo basala ba manifestation na Kinshasa bango de bengai ba véritable combattant bazwa ba gaz lacrymogène. J'ai du respect na boke. Bonjour bandeko balingami pe ba abonné à BTV3. Na elisusu na bomesano liboso na bino na baitando na bino mike eke pardon. Partout où vous nous suivez, donc, qu'on informe bino les devoirs na biso, et comment devoir nanga, et comment devoir y équipe nyonso il y a BTV3, puisqu'ils ont zela autopona, pour na bino ba information, pour na sala pe ba analyse, ou esengeli pour na informer bino. Lelo na ye, c'est l'équipe, information c'est l'équipe. Peut-être les d'actualité, mais na zongi mouké na gina beta c'était moko boye sur makambo oya ndeko na biso Fally Ipupa. Fally Ipupa makambo elekaki. Bon. Toyeba kozala sur la balance ko peser les pour et les contre. Bon. Lelo tozai ko boya ba musicien ba beta ba combattant boza ko boya ba musicien ba beta na poto parce que bazali ko respecter ba mers na bisote ba kobini sabasi na ndenge ba tenir singélité même des fois ndoko la peine na kozala nu surtout ba maman or balobi ou azoko éduquer moi si azoko éduquer une nation mobimba ou derrière une femme éduquer une femme c'est éduquer une nation ou derrière une femme eza nation mombeza simanaye alors to comment on a qui c'est vrai soto tangi ba kombo to tanga ba komba musicien na bisote et belé respect côté wana ya mers qui ba binisa bandeko na ndenge sengeli ezalaki vraiment te mais lelo question tozo tourner za yango ba combattant botika hypocrisie ba combattant botondisa mi na hypocrisie lelo moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Pourquoi na bengi hypocrisie? Fally aeko beta na lobi te jamais bolanda bien na lobi te ke naza pour Fally. Fally aller sarangate, aller sarapé famille nangati. Mais il travaille, je crois, pour naye na libota naye, mais pour le pays aussi. Les lots au musique na biso à Congo, ils ont la bosso na musique nous en Afrique. Les lots aux zongi sima à cause ya ba combat, à cause ya bonabwe. Bitumba tozala ki nango ezala ki te Kabila akende. C'est vrai, Kabila balobaka il y a la guerre et les combats. Tout le baneti qui to gagné combat. Il y a Kabila mais to gagné dans la guerre. Puis Kabila il est encore présent. Il est encore dans Nzinga Nzinga. Mais donnons le temps au temps. Webi lobité ni neko leka. Moutala la kana Félix Azate, sauf moi sinaye. Makanu si mususo Félix Azalango peut-être des millions de Congolais to yebi na bisote. Même moi qui vous parle, nga mo na bino, na yebi angote, pour je suis ni de loin ni de près na katia famille na ye, mais je suis aussi congolais comme lui, mais oya pensa ka to yebite. Signer un accord et ça qu'on met en application à 100%. A signer un accord. Est-ce que biso tolinga kinini ma kilai kita? Na ko comprendre les volonté biso ba congolais ezala kike makila ya ba congolais e kita na 2018 wana. Oyebi so kufla na motute ko na manifestation et soit kate. Oyebi quand quelqu'un mutakufi tant to yaka kolobake ah vraiment nzambe a consolé motema na yo nzambe azana boye na boye. OK na yote. Mais pas etikali ya mutu oya kufeli.
Yo yaki na yo consolé. Mais le véritable consolateur, ils ont yoté, ils ont pengate, ils ont nzambe. Les gens peuvent venir dire, ah, au coup, Libota Rossi, Batubayaki ba consola, papa on a koufa. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui ont consolé? Bah yaka ba consola. Même moi c'est Rossi na banana baza fort parce que na mindele a tomana ka psychologie comme on mutakati hein, a katue yolé la mutaki. Ya wana ba combattant et belé. Oyo ba koufela na no batute na manifestation. Oyo ba koufela batute to batu bakangama bandeko na bango bakangama. Ya wana ba lubaka mingi. Mais koufela mutu oya koufi na kata manifestation. Tozo bunda libanda, to bunda na ordinateur na biso, tozo bunda na pays des droits, kende osali manifestation boke bo sali bozongi na banda kuna bino. Mais oyo ba sala ba manifestation na Kinshasa, bango de ba benga ba véritable combattant. Ba zo ba gaz lacrymogène. J'ai du respect na Bokechu. Bilon Bokechu a lobby, asa na raison. Azolo atabo sekie parce que alobi ko Kobart soki ndenge nini azolo bawana ba Kobart ba bona boye prononciation to kozanga koyeba eza faute na été nde na uta ko lobeza pour éducation s'il n'a pas été à l'école akoyeba makambo nyonso ta ko za na chance ya ko prononcer neti yote mais alobi makambo solo mais makambo solo tolo basiko to za na bokebi même ndeko na nga bokecho azo kanga commandant esobe bozola ndapenga na se na sala émission na Bokechu to solo na ye sur makambo mboka sur Félix lelo au un moment donné Bokechu alaki pour Félix mais pas brusquement Bokechu a changé comme finga Félix koleka kuto Kabila mais to luka moi na congolais c'est quand toza na congolais to lingi nini mutinyosa comme président to zandini fallait makila bima ou bezandini ba combattant boza ba hypocrite ba combattant boza ba hypocrite na fingité j'ai un respect. Bamsou bazo bimisa ba mot combat ceux qui tabac tout ça. Moi je ne me permettrai pas, j'aurai pas cette prétention cette malpolitesse ya ko finga bino. Boza ba papa, boza ba ndeko nanga. Votre combat est juste, mais place na ko beta sete que boza ba hypocrite eza nini. Et belé ba combattant toza na bino na poto awa. Tamboke na boîte. Nga nasalaka ba reportage hein? Il y a ba mariage na babona boy des fois de temps en temps na mona kabino tokuta na bino ba danse nini bobina ba nzembo nini bobina nga naza témoin oculaire na salaka ba reportage ba mariage to ba anniversaire tout ça na sala ngo na sala photo vidéo de temps en temps ce qui offre ali na salaka ngo musala na yango nde memanga na ko créer et moi eloko ya muke oyo yako sunga to sunga na moi ba information moi bona boy. Pourquoi na ba combattant boza ba hypocrite puisque tango na yaka mona bino na film kabino na banani na ba fête bobina ka fali sans que muta benga bino. Musu ba bina kon dire no na ebite na ko tele matin na la ba danse ya batu musu ba bina kana ndembo fali. Dernièrement, on a sali feti moko, yande kona biso moko. Mais faut tala nzemba fali ndenge batu bobina ki yango. Bana o ya mike, bana na bino ba combattant. Bana na bino ba combattant. Na boy kotanga ba kombo na bino. Botala ba danse ba binaka. Bazo bina biloko fali ba wera ba bona boy. On dirait ba kende concert jamais ba kenda concerté. Bo tchaka ba biloko na bino na bango. Na ba télé na bino ba na bino bazoye ko la kobina so na kosi bokata musapinanga eza vérité on a dit que des combattants boza ba hypocrite pe na mensonge na kati na biso to na bino ba combattants il y en a de ceux qui ont choisi baza ba menisier musu ba betaka plonge musu baza ba vigile musu baza ba bona boy mutuna mutu apona musala na ya salaka. Maintenant, imagine que yoza vigile, ba boyo kende osala musala, ba ima gazel le yoko koma. To laisse libota na ondenge nini. Osala la plonge na restaurant, ba boyo ko kende tete mikolo coronavirus, ba tebele bazo kende musala te. Wana za pona coronavirus. Ba pekisio parce que ba combattant be côté na liboso restaurant, ba bi okosala te. Yo mutoza combattant, ba pekisio ko sala. Oko laisse sa famille na ondenge nini. Ah, na yeba kite combat onzo ke futaka ba futera bato mbongo. Combat bosala wana na yebite soko bozula ngo salaire, bozala salaire te bokende misala neti biso nyonso. Mais hypocrisie na bino nde yango wana. Botika bozala quand même obi
combattre, résister. Et ça, comme ça, on a besoin de faut avoir aussi le discernement. Tout ça, on a Kabila kende, Kabila ki. To vandi, ceux qui s'il faut boliki ko vanda bina ba combattant, bina ba mikonzi ba combattant. Bo vanda boyo kanabo, bandeko wana ba congolais o ba betra musique eza musala ba pona. To sala ndenge ni de façon ba mema pe culture ya mboka na biso liboso. Mais non, botali yango te bozota la ka intérêt na bino. Bozo wela nini? Est-ce que c'est comme comment jouer jeu à Kabila, to boko jouer jeu ni ba combattant. Docteur Bakebokoti, lelo o soki boza bolobi ke Fayulu, d'accord. Fayulu soka zaki na présidence wana. Anga sala nini avec majorité parlementaire eza na côté ya Bamib ya FCC, Bandoki ya FCC. Ba Sorodiongo ya FCC. Tant biso toza onze la côté présidence, bango jeune bango zaki côté qu'on a to gagné te, faut sala tout fabriquer na ni majorité. Ils ont fabriqué la majorité. Même Fayulu angaro ya anga za la majorité te. Anga ko gouverner ndenge nini. Même chose que Félix, biloko Félix azomona lelo. Fayulu a l'obligé à se plier. Côté moko a gagner mandambo, côté moko a perdre. Donc ça veut dire qu'il faut Kabola. Problème à Félix, c'est qu'il faut appeler ça 50-50. Ou bien côté wana likamwana appelle 60, il y a 40. Côté moko bango bazui 40, il y a bendi 60. Place ba Congolais, toi ba zoba tozo comprendre te yango wana. Yango ba ivoirien bazo finga biso ke toza ba zoba. Pourquoi to mona nyonso na mukuse na mulaite. Je crois que Félix wana soka sele ka tabongo, il a évité à sala ki nyonso évita ki ba kufa ebele. Parce que c'est ça la bongo te. Il y aurait eu des morts et des morts, et la désolation même dans mboka na biso. Bato manga ba kufa. Puis bomoni bilan nani ya Kabila. Et belé ba mort, bato ba kufa et belé. Lelo oyo, les rois a commis mutamalamu. Ba Congolais ba zobo, Kabila zonga. Ozozanga biso. Ozozanga biso nani. École ya présidence ezala. Ezala raté. Comme école ya papa na maman ezala raté. Toye kolaka. Sarkozy ayaki. Azalaki président. Macron azosala musala azalaki président wapi. François Hollande asaki musala awatiki bon bilan oyo. Macron azo profiter nango. Akota ki école ya présidence na wapi. Ezate. Donc ba combattant boza ba hypocrite. Botika bandeko na biso oyo ba komi na moment ke Félix aza susute ba sala musala ba meka ko sala ndenge oyo alike ezala pona intérêt ya mutu nyonso. Mais bino bokomi osala makambo esengeli te kokende ko bobuki bosali oui bosali yango pona bona mboka bapaya bokita na Kinshasa bo ndo sala mona kata Kinshasa soma mususu bakozala na l'air oyo. Problème eza yango na tia kozala to kozala te. Problème eza ndema boza ba hypocrite puisque biloko bozo boya na likolo na se yango balbaka le succès du présente-toi dépend du succès du cache-toi. Qu'est-ce que vous faites chez vous et qu'est-ce que vous faites dehors? Dehors bozo wangana boyebi falite boyebi werate boyebi na boite menacé na libanda ba fête nyonso na ba boîte bokendeke musique nini bobeta so boke na Château Rouge banze monine beta na ba voiture na bidon. Moi je suis pas là na la beta ngote na beta biloko na bangote intéressant nga lisusu ezalaka ko intéressant nga moi ça m'intéresse plus na voiture na nga soki na keloko na nga nzambe na yoki ekoki pona nga Dieu là qui me donne le souffle de vie et koki pona nga na yoka biloko ngote na yoka ngo tango na kende ko filmer bino na ba fête ne place na mona ka bino bozo bina yango boko ça va tout nga na ka ko filmer bino ba combattant na mona ka bino. Vraiment botika hypocrisie zambaza na biso tokende liboso Congo na biso avancé. Vraiment BTV 3 eza toujours wana bo s'abonner mais ba combattant botika hypocrisie place bokendaka tomona rapé bino